Bote bandeko balanzi ya vuva télévision etando ya bonsomi etando ya bwanya pe mayele ya baindo. Vuva télévision emesana komemela bino ba émission kaka ya kitoko. Ba émission oyo ko changer mentalité ya baindo, ba émission oyo ko bongola lisusu mabota ya baindo. Matondo mingi na ba banso bozi lisusu libaku ya kolanda émission mondiale. Émission mondiale oyo ekelama na likanisi ya kolakisa biso lolenge nini esengeli na biso tosalelaka mondiale mpona biso baino. Plata na biso ya mokolo ya lelo tozali biso moko te, tozali na moko ya mobiangami oyo baye émission mondiale tokabola na bango makanisi elongo. Invité na biso na kombo ya Tata Mulopwe Mbiye. Mbote Tata Mulopwe Mbiye. Ah, mbote mingi mama mopati sango. Pe bongo mbote na bandeko baso bazui bongo libaku ya kolanda bongo biso na mokolo lelo. Boni ba santé. Kaka lolenge bosali bongo komona santé ezali bongo kimia. Éviter na présentation to sali to lobi mabe to zangi to to batisi bokoki na émission mondiale boza libre bokoki ko batisa. Ah, ya solo na bandeko balandi banso ngai na benga mibongo na kombo ya Mbiye Chilobo Mulopwe nazali moko kati na bakongole lelo nazali bongo invité na émission ya mondiale pona kokabula na bino oyo nini tokoloba bongo na émission ya mokolo mwa lelo. Matondo mingi bandeko balandi wana bouti kolanda bongo ezali présentation ya mobiangami na biso ya mokolo ya lelo. Kasi avant to kota penza na mozindo ya mama ya likambo na biso o tokolobela molato ya engumba. Kasi tokosenga na registre ki tozali elongo botiela biso nanu elema oyo tolanda. Mbote papa. Mbote mingi mama na biso mopandi sango elongo na bandeko banso bazali kolanda biso. Toeli boso na bino totuna bino na kombo nani? Biso kombo na biso ezali yenga nimi ezalaka na prénote po moboti na biso amonaka importance ya prénote. Bamonaki kienga lokoli likoloba nzete oyo etetaka malaria nimi mokonzi to mosangisi ndamonaki ete mwana na boti esengela traité bato bazobela pia sangisa bango bazala bomoko bazala na bokono te bazala nzoto makasi pe bazala bomoko ko bazala malamu. Matondo mingi toye totuna bino question moko to mibali mpo na bino teni de ville ezani ndenge kanoni zoloba teni likoloba molato ville nini ya Kinshasa to nini ebele tongo bayokaka teni de ville elikoloba molato oyoyo esengeli na bato balataka soki bazokende ville siko teni yango ezani balobi fo bazala na identité tant musu ya ba français to ya ba italien complet veste nzoka soki mutu ya bato ezosala malamu batu na batu baza na identité na bango soki ndakisa ba français teni ya ville na bango soki pe Paris balataka complet veste biso pe fo tozala na identité na biso ekosenga tozala na identité na biso siko ya pasi tozala na monde bitumba oyo tozobunda po ezosenga batu na batu bakela teni de ville na bango soki biso teni de ville na biso ekozala identité congolaise to africaine ekoleka malamu ekopie te ya ba français ekopie te ya ba arabe ekopie te ya ba asiatique ndeti na tolobi teni de ville ezali te teni ndenge bato bakaniselaka complet veste teni de ville pona biso tokoloba ezala teni oyo sepeli nango po molimo teni na ezali nzoto oyo mosuni teni na ye ezali oyo muto kolata po bomba nde siko nzoto sikoyo na kati ya colonisation nde bato na transition bakosalela teni ya baétrangère mais na kati ya indépendance bato na bato bakokela teni na bango oyo ekobanda kobomba misuni na bango. Matondo mingi bandeko balanzi wana bouti kolanda bongo elema oyo tokuti kolakisa bino rien à commenter
nde ekotisi biso penda na mozindo ya mama ya likambo na biso po tokende mama na mituna na biso tatambi mpona bino molato ya engumba mpona bino molato ya engumba eza nini? Matondo mingi na motuna mwa bino molato ya engumba to pe oyo ya lokota ya bapaya babengi bongo tenue de la ville. Biso na ndenge tomonelaka bongo mokili pe ndenge mokili tambolaka, tenue ya ville ezali bongo tenue oyo lelo bazali bongo ko considérer bongo na kati ya société na biso. Nzokande considération wana oyo balingi bongo bapesa bongo tenue de ville, biso na bososoli na biso tokoloba ete tenue de ville ekoki bongo kobengama bongo tenue de ville te pamba te toza bongo na deux aspects oyo tokoki bongo kolobela bongo tenue de ville pamba te eza na eteni moko oyo tenue wana veste oyo tokolobaki ezali bongo tenue de ville mais eza pe na aspect mosusu oyo veste ezali nango tenue de ville te. Ya solo na ndeni tolingi bongo koloba boyo yambo nanu tango babengi bongo tenue de ville, il faut to se poser nanu la question ya koluka koyeba ville nini oyo balobelaka bongo ke veste ezala bongo tenue ya ville wana. Ville à Kinshasa, ville à Nairobi, ville à Paris, topé ville à wapi. Donc nako sosola malamu au départ ya nyonso ezali nanu colonisation. Veste comme tenue de ville tango nini. Mon côté azangi bongo koyeba ke tozalaki bongo coloniser. Tango colonisation eye epai na biso, mundele akomi bongo kokamba bongo biso. Na ndenge mundele akomaki bongo kokamba bongo biso, akabola ki bongo mboka na biso na biteni oyo babatizaki yango par rapport ya batu na bango oyo bamonaki ke baza na valeur ba mériter batemo wana oyo bapesaki bongo ba ville. Nde tokomona ndakisa awa na Kinshasa tozalaki bongo ebengamaki bongo Léopoldville. Tozalaki na Bajadoville, Baptisteville, kasi Kinshasa oyo ebengamaki bongo Léopoldville yango nde ezalaki bongo siège ya institution esika mundele ye moko ayaki bongo kofanda pona colonisation. Na kati ya Kinshasa ba commune oyo ezalaki bongo na kati ya Kinshasa ekabwanaki pe par rapport ya ba rang social ndenge ezalaki bongo Kalina esika ye moko bongo mundele azalaki pona kokonza bongo biso pe na Kalina wana esika mundele afandaki ezalaki bongo siège ya institution. Tozalaki bongo na ba commune oyo ya biso ba noir oyo tozalaki bongo ba esclave na bango na époque coloniale wana. Kasi na capitale na Kinshasa tope na Kalina oyo ezalaki siège ya ba institution esika mundele afandaki nzokande na kati ya ba institution ezalaki bongo na ba critère oyo esengeli bongo ozala na yango pona ko remplir ba devoir na yo ya kozala koluka kokoma lokola mundele. Donc na kati ya critère wana nde tozalaki bongo na langue oyo ezalaki bongo parmi ba langue ya critère oyo ya kondima na kati ya administration ya kimundele ezalaki bongo français. Tenue de ville ezali bongo tenue oyo lelo mutu akoki bongo kolata to mutu akoki bongo ko se présenter na yango po andimama na besoin moko administratif oyo ezali bongo na kati ya mboka na biso. Nde yango wana na appellation na biso tobengi bongo tenue de ville oyo mingi ezalaka symboliser na veste. Donc yango nde ezali tenue oyo considération administrative na biso eza kondima bongo na mokolo ya lelo. Matondo mingi tatambi po ani bakoma benga ngo tenue de ville. Et comme bongo kobenga mabongo tenue de ville au départ ya nyonso nde tolobaki ezali bongo colonisation. Tango colonisation bongo yaki esika o mundele ye moka kendaki bongo kofanda na siège ya administration o ezalaki bongo capitale, plus précisément na Gombe lelo o ezalaki bongo lobe bengamaki bongo Kalina esika mundele afandaki. Kasi na esika o mundele afandaki lokola administration o ezalaki bongo kotambusa bongo mboka ba société pe ba entreprise mingi ezalaki bongo neteni wana yango wana ba adoptaki
tenue wana ya veste po to bengi bongo tenue de la ville pour permettre yo o accéder esika ye mundele azalaki parce que biso ba etofanda ki bongo na ba commune ya ba indigène tozalaki bongo considéré te même na ba tenue vestimentaire na biso yango le siko tango mundele aye na système o mundele abongisaki ndenge nini tokotambola na colonisation na biso na kati ya programme na ye abongisaki bongo tenue wana alors tenue na soko se présenter na yango nde eko permettre yo okota na Gombe to pe eko permettre yo bandima yo na musala oyo yo okosenga to pe okoka bongo kokende kosolola na bakambi o bazali boko kamba na entreprise moko quelconque nde yango wana tenue de ville ici que ki bongo considération atende mingi ndekombiye mais tout son nom kina mukina bonitiko obi tango colonisation et yakinde bakoko na biso babandeki koko avant kota Gombe fola tenue de ville parce que avant colonisation bakoko mso andoko ta Gombe ndenge nde avant colonisation isengele toye bananu biso tozalaki bongo libre na kati ya mabele na biso to na kati ya mboka na biso kolata to pe bongo molato eza ko faire partie na culture ya peuple donc motuna na bino wana ekozongisa biso na esika kokanisa boye peuple na peuple aza na ndenge oyo avivaka bongo na société na ye biso bakoko na biso to pe baye oyo bavivaki bongo avant biso bango pe bazalaka bongo na tenue na bango oyo bazalaki bongo kolata to pe bilamba oyo bakoko na biso bavande kolata pona ko valoriser bomoto na bango pe kopesa bongo respect na banzoto na bango kasi tango mundele aye asalaki de sorte que ba effacer culture na biso po ba imposer biso culture oyo ya bango yango esalaki ke considération ya tenue ya bakoko tozo ko reconnaître ngo lisusu te et comme plus considération ya kolata ndenge mundele ayelaki bongo biso ya tenue oyo bozo tozo lobela tenue de la ville oyo ezali bongo plus veste pona kopesa yo lokumu pe bongo considération matende mingi ndekombiye mais tenue on bakoko bandola ta tenue ni esengeli nanu koyeba boye bato na bato bazalaki bongo kolata par rapport ya banzoto na bango pe bongo par rapport ya ba conditions climatiques na bango yango ono komona par exemple ndenge na lati chemise boye mundele tongo azwaki bongo conception ya kotonga chemise boye boko remarquer na suka awa bachaka bongo bouton na suka lokola bango na zone oyo bango bazali bongo na mokili na bango eza mingi dominé na malili nene inspiration ya condition climatique na bango ba chemise batongi bilamba na bango batongi bakangaka bouton na suka de sorte que et empêcher malili et pénétrer kati na moto pe abakisi bongo écharpe to pe bongo foulard kolo na bango soki pe tozongi epai na biso na Afrique awa biso na Afrique awa tenue na biso to pe condition climatique na biso ezali mingi ya mulunge to pe ya moto makasi nde bakoko na biso pe ndenge bafandelaki bongo na mokili par rapport ya inspiration oyo nzambe apesaki bongo bango yango wana bakendaki bongo kotonga bilamba oyo tobengi bongo babubu bubu eza non seulement tissu mais bubu ezali pe modèle alors na modèle wana bokomona ke eseraka pena mutu na nzoto te po permettre yo aération esalama bongo na kati ya nzoto na yo wana ezali bongo accoutrement moko simple mais soki toke nango musika bokomona mingi bakondi na biso wana ekosunga biso tosenga na régie soki bakoki bongo ko illustrer biso image ya représentant légal ya religion africaine ndenge alataka bokomona façon wana ya kolatela wana ezali façon oyo bakoko na biso balataka mingi na kibokonzi pona nini bakolatela bongo bakoko na biso bayebaka boye nzoto ya moto ezali na ba partie oyo ezali bongo ba partie intime oyo esengeli bongo ezala bongo bien protégé pona respect ya pudeur pona respect ya masse nde na yango na kati ya etongeli na bango balukaki batonga bongo babubu oyo ya minene ndakisa ya bamama po eboma même ba partie ba intimité ya mama amonana na miso ya bato kasi na lolenge moko ya respect justement yango nde tozali bongo kolobela soki bubu wana ezali sous na valeur te ezali vent ya colonisation nde tango eye esalaki de sorte que ba étouffer
bateni to pe ba culture o bakuta ki bongo ya bokoko na biso pas ba imposer pas ba implanter biso oyo e uta ki bongo na mode occidental et pourtant biso na bango to ça ko vivre ba réalité climatique moko te na bango nde tozoki na kozonga na maloba na biso esika o tolobaki ke bola ki sabongo biso image ndenge bakoko na biso balataka bakoko na biso komona ke balata ki bongo ba bazin ya ba 3 pièces ya ba 3 pièces wana ekenaki mingi na ngambo ya bokonzi to pe na ngambo ya lateli ya bakonzi mais biso na société africaine elateli na biso ezali plus babubu bakonzi bazali bon kolata yango ya ba 3 pièces to pe ba 2 pièces pona lokumu o ebongi bongo na bakonzi na biso matondo mingi tatambiye tozonga bokese nini ezali entre tenue ya bokonzi na tenue de ville motuna na bino wana ekozwa sens mingi alolenge kani esengeli bongo koyeba moto alataka pona kozipa nzoto na kati ya kozipa nzoto wana memi bongo biso na biteni oyo tolobelaki na ebandeli ke elamba eza kodépendre na condition climatique na bino alors ekosala ke molato oyo moto akolata yango wana nde façon oyo ya kolatela yango nde ekopesa respect na nzoto na ye façon oyo ya kolatela pe façon oyo batongeli bongo elamba yango kia koloba ke eza na elamba moko ezali elamba ya lokumu soki olati yango nde okozwa bongo lokumu te valeur ya moto ezalaka bongo na elamba te valeur ya moto ezali nano na bomoto na ye moko ndenge nzambe akela ye pe na misala na ye oyo azali bongo kosala alors soki moto akomi bongo na valeur eloko nyonso oyo ya koattache na nzoto na ye oyo akolata na nzoto na ye ekozwa pe bongo valeur par rapport ya personnalité oyo ya moto wana soki akoloba ke veste nde ezali bongo elamba ya lokumu nga na koloba tomi kosi pamba te bato maboma mosusu pe tomonaka na nzela alati bongo veste est-ce que moto liboma soki alati bongo veste bokokotisa na entreprise est-ce que moto liboma soki alati bongo veste bokofandisa pe na ndako est-ce que moto liboma soki alati bongo veste bokopesa lokumu esengeli na kolika ete veste ezali elamba lokumu te veste ezali elamba neti bilamba nyonso kasi lokumu ya moto ezalaka na bomoto na ye te tokoki bongo koloba olengi wana matondo mingi bandeko balanzi wana tozali kokoba kaka na émission mondiale oyo tozolobela tenue de ville ndeko mbiye bomekana kososolisa bandeko balanzi mokie na ndenge boza mpenza boso bolati bulu na moto alati veste boke pena o boke peut-être na parlement to na sénat est-ce que bakota na ba privilégier na lelo par rapport ya ignorance oyo mokili eza nango lelo bako considérer plus mutu oyo alati bongo veste pona nini yango tolobaki bongo ne bandeli ezali influence coloniale tango ekotelaki bongo biso ebomaki bongo ba valeur ancestrale na biso epesaki plus na valeur oyo ya colonisation yango esali ke tango to accéder na indépendance ba dirigeant na biso oleba luka bapesa biso vrai sens ya indépendance ya kozonga na ba valeur na biso oyo tobandaki tosalaki na yango wuta bongo bokoko na biso kasi ba dirigeant na biso bake kosala kaka continuité ya misala oyo ba colonisateur batikaki yango esali ke lelo même si bazoloba ke Congo ezali pays indépendant bokomona ke tout en vivant en indépendance mais toza kaka ko vivre na mode pe bongo na condition oyo ba colonisateur batikaki nde yango esali ke lelo na société na biso lokola basana nous ko respecter mibeko oyo ba colonisateur batikaki nde yango ozomona ke na misala na biso to pe na présidence na biso po ba considérer il faut la takaka teni wana mais soko la teni oyo ya bokoko to pe teni ya ba africain ba ko considérer oui il faut la tango parce que mondela la teki bongo yango ozomona même til na lelo langue ya ba colonisateur baza ko considérer écriture ya ba colonisateur baza ko considérer tenue ya ba colonisateur baza ko considérer dans l'ensemble ezali bongo continuité ya colonisation nde bomi ba tenue traditionnelle na biso et que ko pesa accès to pe que ko pesa avantage to pe privilège na tenue oyo ya bapaya matondo mingi bandeko balanzi wana tozali kokoba kaka na mituna na biso ndeko mbiye mama na ngai tozana na combien de races tozala na combien de races ya solo nzambe o akeli bongo likolo na se asali biso bato
na 4 races ya bokeseni. Ba mindele bazali, ba peau jaune bazali, ba rat bazali pe biso ba noir tozali. Kasi est-ce que na ba race wana so botangi, est-ce que bato na bato bazana ba tenue de ville na ba? Bomoni ndenge boso ko tunela. Esengeli bongo bandeko bazolanda biso ba comprendre boye. Culture ezali mode de vie ya peuple mobimba. Na kati ya culture, kolia eza na kati, kosambela eza na kati, kolata ezali bongo na kati, façon de vivre topé façon ya ko se comporter ya peuple mobimba na kati ya mokili efandi na kati ya culture na bango topé na kati ya bizaleli na bango. Alors par rapport ya question bino botuni, soki na koluka koyeba ke soki na kati ya bato ndenge bakeseni bongo ingeta bato na bato bazali bongo na elateli na bango. Po tolobaki nini? Soki nzambe asali bongo bato par rapport ya ba conditions climatiques na bango yango nde sali différence ya ba race oyo bato bazana yango elingi kolobake même accoutrement ya chaque peuple ezali bongo ko dépendre par rapport ya ba conditions climatiques na bango nde yango eboti ke peuple na peuple azali bongo na façon na ye ya kolatela. Matondo mingi chaque peuple a na façon na ye ya kolatela. Est-ce que bokoki ko citer biso ata deux peuples to deux continents oyo tenue de ville na bango? Bon, nesika wana to kosala mwangele parce que toza na influence moko ya mondialisation o lelo ekomi ko dominer bongo mokili. Mundela sali bongo maele moko amema mokili na mondialisation. Na mondialisation eza ko mema bongo bato baluka basali la monnaie moko, basali la langue moko, basali la tenue moko. Yango zo sala ke mondialisation et que ko faire primer topé ko tombo la plus modèle ya mindele oyo bakomi ko kotisa yango na ba peuple nyonso po mondele azala kaka maître. Alors na kati ya mondialisation wana epekisité que peuple na peuple a respecté ba tenue traditionnelle na ye. Soki ndakisa tokines na ba Émirats arabes. Bokomona ba arabe baza bato mbongo baza pe ba dignitaire minene na kati ya mokili mais okomona bango bakolata ba foulard na bango na banzambala na bango oyo bakino babengaka bongo monde arabe. Ezali tenue traditionnelle na bango. Soki tokei même epai ya basiatique okomona baza na ba tenue na bango mingi balata keza na tissu ya satin. Ezali ba tenue traditionnelle na bango. Et biso pe na Afrique awa nde tolobaki toza bongo mingi na tissu oyo ya bazin oyo ezali bongo tissu bon pona ya mutu nyonso mais ba modèle ya kotongela nde eza ko différencier ba classe sociale parce que petit peuple akolata bubu na akolata tissu wana ya bazin na modèle na ye mais tandis que ba konzi na biso ya Afrique na tissu wana pe kaka bakolata ba modèle oyo ezali uniquement po ya bakonzi nde yango to sema kibongo to kati bino maloba te bobi bakonzi mais to mona kana to bando mona na Chine Mao Tse-tung bango bazalaki mingi na bakosi mais ceux qui toye na Afrique précisément surtout na Congo tokomona ba président na biso mingi bazomi pesa mingi na bateni oya bapaya ndenge bouti ko yanola awa nini penje zo sala bongo yango wana tozo bandela kaka koloba yango ezali continuité ya colonisation yango wana moni nini niti président Mobutu to kati bino maloba te président Mobutu abande mingi kolata bakosi biso ba peuple congolais mususu to bando yeba ke no abakosi pesa pe culture na biso alors que ezaka ka culture ya bapaya o bango bakendaki ko copier siko oya biso pena po ba valoriser yango ba pesa yango pe ke ten président moko boya bimi pe azolata à l'africaine nini penze esala bongo eloko zo sala bongo po Afrique azo dépendre na mundele ko dépendre na mundele bango pe de retour bako imposer bino oyo bango balingeli bongo il faut ka bozala kaka na ndenge na bango po ba considérer yo président Mobutu ndenge a évolué ki bongo na ba mandat na ye akoma ki ne sika ya ko comprendre que ndenge nini nga na za africain nzambe asali ngai naza na bakoko na ngai oyo na kati ya bokoko na ngai ba culture pe ba tradition na biso ba africain ezali lelo ezali considéré te
atali à s'inspirer na évolution oyo ba chinois ndenge bazalaki bongo kotambolela amoni ke ba chinois rien que na bokoko na bango baza na ba tenue na bango bazali bongo kolata pe bazali bongo na façon de vivre na bango yango wana inspiration wana epusaki bongo président Mobutu a créé pe mode ya biso ba africain oyo ekendaki mingi na classe ya ba dignitaire nde sika wapi nde esika a s'inspiraki na tenue oyo président Mao abandaki bongo kolata oko remarquer différence ezali na ba bakos ezali nini toza na bakos oyo terme wana bakos eza na kaka aba le costume donc ba boyi nde costume ba créer abakos donc bakati yango na mukuse abakos mais na kati ya bakos ana komona nini toza na abakos ya col Mao na col ya papillon oyo col ya Mao nde ba s'inspiraki na président Mao mais tandis que ce que président Mobutu amone que pas ça la différence na Mao nde sika inspiration yaki ba yo sala ya col papillon oyo mingi ba dignitaire ya deuxième république bazalaki bongo kolata mais continuité et salamité po ba oyo ba yaki bongo koya sima ba paracheva ki œuvre té parce que colonisateur na banzela ya ba méthode nyonso a utilisaka ba salaki de sorte que ba kende bongo kokata continuité wana parce que continuité wana et salaki que vent wana ya authenticité et kotaki presque na ba pays de l'Afrique centrale awa ba changer ki bongo accoutrement nde mundela ko mona danger wana na sur le plan culturel que culture mondiale eza ko échapper bongo biso nde asalaki bongo ba manœuvre na ye na nzela ba opposition ko ba telemela tenue wana parce que ba téléspectateurs sengeli bongo boye ba ke tango ba komi ko poursuivre président Mobutu et komaki na mboka oyo sokolati abakos esengeli ba beta yo pe basala bongo mabe alors kaka na Congo awa oh mala mususu ebele bandeko ba yebite alors komaki ke po batika yo na kimia ba déranger te donc ba mouvancier po ba déranger te il faut la ta veste na cravate sokolati abakos o ezali teni o Mobutu atikaki bako beta yo pe bako sala mabe na nzela ba opposant o bazalaki bongo na tango wana alors soko lingi ba toucher te la ta veste na cravate nde bakotika na liberté et bongo mutu amondi bongo kosalani yo kasi mutu olanda so abakosa olanda so abakoste automatiquement olanda kaka veste yango nditi lelo veste so kaka ayizo kaka en plein tina moyo Matondo mingi ndekombi est-ce que veste ezalaka pa ba congolais nde mutu to valorisanga to ba chinois pe ba lata ka veste to ba chinois ba lata ka culture na bazaka toujours na culture na bango Matondo mingi veste ezali na yango ndenge tolobaki to mona mingi pende saka biso ba africain nde to pesa kango penza lokumu to pesa kango elengi yango wana nesika na lobaki valeur ya mutu eza bongo na elamba te ata bango moko balobaka l'habit ne fait pas le moine mais on reconnaît le moine par son habit elamba te mutu epesaka bongo valeur yango napesaki bongo ndakisa ata mutu aliboma alati veste est-ce que boko considérer quoi la tibongo veste na pesa ki ndakisa na pona kolobake veste te nde yango nde valeur ya mutu veste te nde yango considération ya mutu mais tandis que considération ya mutu ezali valeur innée oyo abotami na yango pende azali bongo komonisa ba œuvre na ye na kati ya société yango wana lokola mokili ezali bongo kokende na forme oyo mondela bongisi ya mondialisation na kati ya mondialisation wana nde omoni ke na ba sommet na bango ya monde kuna bakolata pe bongo ba veste bakolata pe ndenge mindele balati mais yango wana tende ekokitisa valeur na bango mais kolata na bango veste wana ekotia bango au pied d'égalité na mundele mais tandis que ba africain to pe ba noir balata ka bongo ba veste balobaka pe bongo ba français mais okomona ke esika décision ya mokili bien que ba dirigeant na biso baza kolata bongo ba veste mais sika décision ezo kokamba mokili pe totamusa mokili okomona ba dirigeant na biso bazalaka te na kati pona koloba ke quelque soit kolata veste na yo valeur na yo moindo bazo considérer ngo te na kati ya mokili alors nesika na nini o biso tokoki boko senga na ba dignitaire na biso nesika oyo ba primer nanu veste to luka nanu to boma nanu likambo wana nanu veste ezala nango te moyen ya considération ya mutu pamba te na koluka kolanda bongo veste oko risquer
ko rater valeur ya munene oyo mutu aza na yango na kati parce que même lelo na ba entreprise na biso okomona mutu aza incompétent mais pour alati veste balobi ke bazue bongo na musala aza ne muyibi mais pour alati bongo veste bako qualifier muyibi te balobaka que c'est un détourneur pour na nini baki ko pesa considération na veste nzoka nde valeur ya mutu eza bongo elamba te mais valeur ya mutu eza na ba capacité na ye o azali bongo ko promouvoir na ngona mukili pour na considération na bango pe na considération ya société na bango yango ta ba chino mona alati bongo veste mais chino za considérer na kati ya mukili mais biso ba africain atolati bongo veste to lobi bongo français oza na eloko pamba okosukola basani bakosala na yo nyonso oyo bango balingi okomona ndakisa na mikolo yo tikoleka na hôpital moko ya Congo awa un administrateur aza indien mais abeti ministre na biso mbata le ministre alataka bongo veste ce qui fait c'est qui tenir en considération peut tenir likolo ndenge nini ye administrateur wana ya hôpital moko na kati ya capitale awa aza indien ake kobeta ministre c'est que elingi kolobake kolata veste ezali valeur te oyo biso baafricain tokoki bongo kopone na mokolo ya lelo ndekombi bokoki kopesa biso différents tennis ya baafricain ndakisa tennis tokoki kolata na matanga tennis tokoki kolata na libala tennis tokoki kolata na église pe tennis tokoki kolata na politique matondo mingi nesika wana to pe na motuna wana eza na mwa problème moko eza na question oyo bino botuli biso na tango oyo bakoko na biso ndenge bazalaki bongo na mokili bayebaki bongo ko différencier bateni par rapport ya ba cérémonie oyo bazalaki na yango ndenge topesaki bongo na développement na biso ke va ya colonisation ye ebalaye nyonso wana lelo balobi tokomi na modernité tokomi na mondialisation balobi o nyonso mokili ezali bongo koloba lelo nde yango eboti problème epa na biso lokola tozali bongo na lutte oyo toye bongo ko promouvoir ba valeur négligée ya bayindo notamment na oyo etali bongo tenue vestimentaire tokopesa nanu penza te ba différentes sortes ya ba molato pamba te ba modéliste africain nanu ba komi na niveau te to pe na capacité te ya ko travailler makasi ba s'inspirer na ndenge ba koko na biso bazalelaki po ba yeba bongo kopesa bongo ba différence ya ba tenue kasi lelo par rapport ya société congolaise ndenge ezali bongo kotambola kolata nyonso nanu oyo au départ moto akoki bongo kolata ezala bongo elateli moko nanu ya respect oyo kobomba bongo nzoto oyo kopesa yo valeur na miso ya bato pe il faut koyeba ko tenir compte na réalité climatique oyo ezali bongo ko environner biso kasi lelo na kati ya mokili na biso lokola bokoko ya bayindo ekomi kozonga muke nde tozali bongo komona ndakisa lelo na bamatanga to eza na modèle précise te o tokoki koloba mais toza plus na couleur oyo lelo na bamatanga na biso esengeli façon o tokolatela ekozala façon ya respect kasi ezala plus dominé na couleur ya pembe parce que bakoko na biso bayebaka ke couleur ya pembe nde ezali bongo couleur ya matanga badignitaire na biso to pe bongo bakonzi na biso bango elateli mingi ya bakonzi ezali mongo mingi apakos oyo ya col mao to pe ya col papillon ya manche longue to pe bongo ya manche courte pe bongo na bamabala na biso bamama na biso bakolata bongo ba robe na couture ya biso baafricain bakolata ba foulard de tête na modèle ya baafricain kasi pona kolakisa kezali bongo libala bokoko ba annexe ata muke ba perle ya bokoko donc bazeke ata bazeke to pe bongo ba rafia pona kopesa bongo identité africaine na kati ya elateli oyo biso na bandi na lolenge wana ndezo toza ko mema société na biso muke jusqu'à ce que to ko imposer elateli na ba différentes cérémonies nyonso mais pona koloba lelo ke elateli boy eza mwa pasi pamba te envahissement ya mindele esi côté di bongo biso makasi mais elateli kaka ezala kaka ya respect ya kobomba nzoto na botosi nyonso pe ya koyeba ko tenir compte ya réalité climatique o eza na biso matendo mingi ndekombi be bokamsinga botuna na bokamsinga bokamsibino na nini
Na yoki on ka lelo ke tozala pe na ba modéliste. Oui, ba modéliste bazali ebele mais considération na bango nanu ezate. Lokola tozo ko bunda na kati etumba oyo ezali poto pesa bango valeur na bango po balakisa biso ba modèle ya biso ba africain ndenge ni sengeli ko sala na ba différentes cérémonies. Bazali mais nanu ba bimite. Considération eza nanté. Donc si tozo le kana bitando boy eza pona ko éveiller conscience ya bato na ba secteur nyonso po mutu na mutu ayeba ko pesa participation na ye na kati ya révolution ya ba africain oyo. Ba nouveau départ ba africain. Matendo mingi bandeko balandi ngombango yoki tozaka na ba modéliste africain. Bazana bango mais considération ezate. Ndekombi bouti tozonga na muki bolobi ke non mode africain ça beaucoup plus pe boubou. Mais boubou est-ce que biso tozala kana teni africain za ka boubou? Te. Tozaka na tissu wana te, tozaka pe kaka na tenue wana te parce que il faut koyeba ke soki tozongi na cours d'histoire na biso bakoko na biso balataka ba velu, balataka ba soie, ezalaki bongo ba tissu o ezalaki bongo bien défini okoloba ke rang oyo nde esengeli balata tissu boy, rang oyo esengeli balata tissu boy, et biso petit peuple donc classe moyenne nde esengeli bongo tolataka bongo elambe boy. Pona nini lelo bubu eza na considération te? Bubu eza na considération te parce que ba colonisateur basalaki bongo maele mabe ya kolongola modèle wana ya bubu bake ko attribuer ngo plus na ba prisonnier. Toko senga na régie soki bakoki bongo kopesa biso image ya mobikisi ya baindo boko mona teni ba continuer ya bino koloba boko baza biso longo bako tela biso image wana nde toza bongo kolimbula boko mona lelo bubu eza lisusu na considération te. Mais ekozwa considération ndenge nini na tango oyo ba colonisateur bake kozwa teni ya ba prisonnier bazui yango ba pesi yango donc elateli ya bubu to modèle ya bubu nde yango ekomi bongo teni ya ba prisonnier. Tokosenga bongo même na régie ba pesa biso image ya mobikisi ya baindo fumuki mbangu botala elamba ya likolo oyo alataki bongo teni oyo tobengi bongo bubu. Même lelo même na prison centrale na biso bokomona ke ata na prison ndolo bokomona ke elateli na bango ya ba prisonnier eza bongo modèle ya bubu. Yango esali ke tango bomo déjà modèle wana ba prisonnier bongo basolata yango nga naza nga homme libre ndeni na kotongisa bongo elamba na nga na modèle wana nde yango esika ebomi penza considération ya bubu malamu. Bien que effort nyonso zali bongo kobunda muke ezaka lokola mutu aye kosala bongo bilanga abalusi bongo mabele aloni bongo bilanga ne bokomona qu'avec le temps matiti oya benganaka matiti wana ekobotama yango moko pona koloba ke culture africaine ataba étouffé yango ataba bomi yango mais malembe yango oyo ezokende bongo kaka komata pe kozonga yango moko malembe lien nini ezali na spiritualité pona biso ba lien oyo ezali bongo ya bilamba na spiritualité ya solo na bonzambe geste nyonso si nyonso eza na impact spirituel na yango. Nakopesa bino ndakisa ya ba bilamba moko elatamaka pa babilenge. Bokomona eza na elamba moko babengaka kapa. Eza bato mibale bapesa na bongo mukongo. Eza griffe. Bapesa na bongo mikongo. Mais bokomona ba dessin wana ya kapa baza mwasi na mbali bapesa na mokongo. Bokomona bango basana na bilamba te basala ka bongo na bolumbu. Parce que bilamba wana o eza bilongi ya kapa wana ya griffe na kapa bachango bongo parce que eza ko influencer spirituellement molimo kindumba na kati ya bato. Ya solo wana bokomona eza na bilamba ebele balanga nzembo eza na elongi ya Maria babare yango boy mingi balanga nzembo balataka yango. Bokomona eza na bilamba misusu bache loboko eza na lisu na katikati awa. Bokomona bilamba misusu eza na ba triangle ekangana boye eza na makambo bakomana bakota o biso tozabongo ko maîtriser te. Biso tokosenga nini? Tokosenga ke tozola tango parce que spiritualité africaine nanu esi esika nango te pona ko enseigner bongo baindo. Yango biso lelo tongo toza koleka bongo na bitando eza poto tangisa bongo baindo makambo ebele
o bango basali bon ko ezanga koyeba parce que kolata ya bilamba wana boza koyeba teke eza komema bongo ba domination na bango pa na biso poto konsomaka kaka biloko na bango pe tondimaka kaka biloko na bango parce que bakozwa elamba ndakisa batie sanza ya Versace batie na teni moka bokoko bagir faisait belé belé bakozwa batie na elamba bokoko okomona mutu ako préférer oyo bakomi na griffe ya bapaya wana to pe na komba bapaya wana akotinga oyo ya bokoko pamba te biloko na bango wana na bakombo oyo ye nango pe na bafaso batongeli yango ememi bamfutima na kati ya bomoi na biso poto yina oyo biso tokende kopesa bongo kaka lokumu oyo ya bango. Donc elamba na spiritualité eza na impact makasi po elamba oyo kolata soit ememelo bénédiction ou soit ememelo bongo malédiction. Eza lokola na kopesa ndakisa bolimbisi na koyo kopesa pe bilamba ndakisa ya bilamba etombola. Bon mona bilamba etombola toyebi ba destination nango te. Soki utaki bongo na ba hotel toyebi te. Soki bato maboma balata ki toyeba ki te. Alors kozo yango kolata yango yeba ke eza parmi makambo o eza ko détruire spirituellement biso bayindo. Alors pour biso bayindo to ça la délivrer spirituellement, il faut to luka mingi to lata na accoutrement africain pe bongo oyo batongi yango epa ya biso moko po to pesa valeur de combien mais accoutrement africain yango ezate. Siko to kolata nini ezate. Biso to kufela mingi na ballon ande buti ko loba na tombola. Mais siko biso bayindo c'était to sala nini. To sala nini. Eza lokola mutuna oyo tuni tata za na mbongo te mama za na mbongo te to sala nini. Kasi to bandati. To banda ndenge nini. To banda wapi po to yebite to banda wapi. Mutu repère ezali esika nini oto to bongo ko bandela. To ko banda ndenge nini. Mutu nanu ayeba kozala na considération ya valeur oyo yaye. Toyeba nanu ko considérer nanu ba valeur na biso. Toyeba nanu ko ndima nanu biloko na biso. Problème toza na yango ezali manque ya considération ba valeur. Parce que lelo ndeko moko akoki bongo kobima atongi sac na ye bongo ya liputa elamba na ye moko liputa to pe lolenge moko ya elamba oyo akoloba ke ya biso ba yindo awa okomona kaka bongo biso ba consommateur bandeko na ye toko ndima yango te tokoloba ke biloko ya batu mundu ezalaka makasi te biloko ya batu mundu ezalaka kitoko te biloko ya batu mundu ezalaka na kaka bongo na bongo e bongo tokobanda ndenge nini esika ozolinga tokoma ndenge bango bakomeli il faut non départ non ezala tant que départ ekozala te lelo pe biso pe tozala kaka na niveau oyo olata kaka batombola kino bongo moko lelo alors il tozosenga plus considération des valeurs na oh non eza non ebandeli biso moko to consommer yango po toyeba bongo kotombola artisan na biso matendo mingi ndeko mbiye toyeba considération na biso ndeko mbiye nini bokoki koyebisa na bandeko na bayindo bazali kolanda na ngonga oyo nini bokoki kotalisa bango to molato nini bokoki koyebisa bango ba considérer po boluti koloba bubu sikoyo nini ekesala ke ba considérer bubu comme molato na biso ya bayindo ya solo tokosenga na bandeko banso bazwi bongo libango kolanda biso. Premièrement tolinga nanu kiboyindo na biso sepelaka nanu ndengo zalaka bongo africain lula o nyonso ezalaka bongo ya baafricain lia mela lata o nyonso ya malamu ezalaka epai na biso baafricain kasi nesika na toza kosadresse mingi nanu na bajeune lelo bajeune baza influencé na bastyle ya baaméricain lelo tozomona bajeune bazolata ilamba ekatana o bazobenga kata fumbwa mais kata fumbwa wana eza inspiration bilamba bata maboma mais ndenge nini yo elamba mutu aliboma basa inspiré na bilamba bata maboma basaleli bongo bino bilamba ekatana yo okende bongo kolata yango nzoka nde mutu alataka tango nini mutu alataka pona kozipa nzoto na ye mutu alataka pona nini alataka pona kopesa bongo lokumu na nzoto na ye ndeko mbiye na régie bazo sinele biso déjà ke émission ebendi suka etandeza ngonga na mwa mukie kaka na mwa ngonga muke tokosenga bongo na bandeko tosepela kolata na ndenga kiboyindo tolinga tolata bongo à la mode te parce que soki bozolata à la mode bokozala contrôler spirituellement na milimo ya bapaya oyo ko envoûter pe ko dominer biso mais na kolata bongo mingi na ndenge na biso ba africain tokosala appel na esprit na biso ba africain po babatela biso basunga biso na milimo nyonso mabe oyo mundele ayo komemela bongo biso matendo mingi ndeko mbiye wana ezalaki bongo suka ya émission na biso kasi invité na biso ya lobi to considérer molata na biso bayindo tozala africaine pamba te biso bayindo
toyeba culture na biso. Eloko ya pasi we salinga pasi ezali kaka ke biso bayindo tomipesi mingi na molato ya bapaya nde basengi na biso tolata à l'africaine. Tozala lokola tata na biso ya molimo ebengaka ye mon père spirituel kumukusu kia mbunzala panda na ngola. Bango bapesaka valeur mingi na molato africaine botala na tato ndenga alata. Matondo mingi bandeko balanzi wana ezalaki bongo émission mondiale ebendi penda suka na yango ndeko mbiye mbote na ndeko moko oyo azali kolanda na ngongo. Topesi bongo mbote na bandeko nyonso bayebinga bonga pe na yebi bino kimia ezala bongo na mabota na bino. Matondo mingi bandeko balanzi wana ezali suka émission mondiale tozongisi matonde paya tata timba superlatif ndenge basungi biso tokoka kokomela bino na bandako. Topesi lisusu mbote paya tata mon pepe bazalaki bongo na sima ya kamera. Kimia ya balongo ezala na banso tokutani na mikolo mizali ko